tant il a fallu pour pesa kitoko na sepela inango ba parole pesa kuna ya kitoko thème eza kitoko sauf que musique ya beti ezaka musique ya betaka vous comprenez donc innovation kuna na kati ezate ezaka ninga beta ba mede na temps fallait ça innovation te na solo ba polele soki ba moyen ezali na ba commentaire ba contribuer eza innovation te ezaka musique ya fallait beta yango na beti siko po bango amour illusoire eza musique au faire beta te parce que on eza rumba te c'est-à-dire modèle la musique on a beti atosa na oza goloati atosa no wario oza na osuki nani oza so nani faut féliciter et ça question ka mbongo te faut féliciter na amour illusoire à part ça atosa wario so yoki yango nyonso mbala eza bien nalobi innovation nalobi donc ndenge babwaki bongo yo selo fali ka nda ye na biloko ya kala afeka ye na innovation fala betika nda bete eloko ya kala ta betika nda bete parce que ofere eloko abeti abeta te donc eloko yango abetongo bien abeti musicien local eza n'importe quoi ferekola so moto abenga musicien local aza aoloba n'importe quoi parce que asali clip kasi zela na mpona yo un musicien local ke yo ndo oloba bato baoyoka kasi yango na oloba asali qualité ya travail wana c'est pas facile maintenant lobela kutu par rapport à la réalisation te qualité ya travail wana soko so benga moto ndenge local eza de n'importe quoi bien parce que pour le moment Ferregola aza mama na likambo ya musique ya Congo na bandeli Ferregola pour le moment naza goloa te nazo baka vérité aza mama na likambo na musique ya Congo na ministre Ferregola ko mama na likambo aza mama na nazo biso pena pole aza mama na likambo na musique ya Congo lokolo toucher point donc wata pe ndenge aza bonga yeba ke oui o pacho RFI c'est important ayebi kombo tango so sala moma ngama minene tango so ba komba pacho RFI ayebi komba pacho RFI ne pesa wata amema RFI na poto star ayebi kilo ya kombo wana c'est-à-dire le nom pacho RFI déjà ça pèse et surtout quand ça monte le lot de ma média ba spectacle ba yebi yango parce que pela ki pendenge voilà RFI aputana pe mais avant qu'il devait apporter plus le staff na bango ya la team wa ba si même ba mo pacho RFI et surtout aux courage le ba ke héritier ba betaka ye soki na simaza deux fois kasi makambo na zo déjà vidéo ça tenga na zo inventé c'est-à-dire oh aza deux fois ba papa ndenge na oui ça deux fois ndenge ya lobby c'est-à-dire ba papa ndenge na sangage ke yé moko mais ça déjà maloba moko bien moi je crois que Christian Bosembe faut attendre la situation parce que ça déjà na réseau pas que RFI to yébé déjà surtout bi to qualifier impoli est un peu moins trop dit mais par rapport à Congo to yébé déjà ba journaliste oh ba loba mabe ba fingaka ba sala ba loba na nyonso déjà ngano to yébé yango ba spectacle ba yebi yango siko dès que héritier communiquer pembeni na ye ayeba kiteke pacho RFI a obinisa ba comportement na ye kasi lelo bakoma kana tsiko c'est la aigle fali pour pas problème et y entourage ne ka tsaka bato ba finga mais parce que lelo ba artiste musicien congolais presque nyoso bakoma sepela pembeni na bazana mutu mo balobela ba surtout so bazobela bato de façon négative ba spirituel so bazana na poto Watana bakoza na problème pour ça la soldat na 4006 soka soki na configuration 4006 à place na limite ya koza na problème mais jusqu'à présent so tali so koti penza au moins na 2000 lelo na bandeli au moins na pena 1000 lelo na Dom de Paris kasi eza boye au moins ba tous ba biloba loba to ça Dom de Paris internet ezara souté internet ezara 1000 lelo yo kana biso internet ça la 4000 kara 4600 na éviter configuration ni zo mbamso ko zo pe assez na limite ko tsaba commentaire là de site na oza clair makambo na oloba naza clair donc de Paris aka 4600 places na concert na yebi configuration wata zwa kité akoki kozwa pe moins soit akozwa 4600 mais sauf que ba bien nango zo kene bien te to tika na 19 jours pour abeta concert. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission de nous, donc on est sur www.idéologie.tv. Masolo, il y a balabala comme d'hab, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Omea, la Sakabinango, na bête la Kabino, Masolango, Nengenini, et c'est pas ça vraiment Namboka Oyo. Donc, vous vous abonnez massivement à Masola Balabala, TikTok, Facebook, YouTube. Beaucoup zala des sites et merci beaucoup na abonné na bisotou, merci beaucoup na batutu o ba accompagnera Masola Balabala, ndenge bo partager ba émission, ba j'aime, ba commentaire bo tsara wana.
et ça la biso penza va bien. Merci beaucoup à toi mon boss à moi, la bière de Lix. Moutaïbi secret lamba nangola zalaka moko à la Jean Lawrence avant Jean Lawrence abima et c'est ngaka tous ka BCBC à la tisaye donc moutaïbi secret lamba nangola masola bala motoyo bango tous ka BCBC bola moleke belé kota masola balabala et kosala bien. Merci beaucoup à toi l'inspecteur Kiala Kasiala motomoko ya kimia motomoko alingaka ne ba problème te inspecteur Kiala Kasiala donc zalaga na masola balabala loba na boss Saddam loba na boss Saddam Sanda boss Saddam Sanda pourquoi pas na Mado Sanda bango kuna bazaka na Suisse kuna yebisa bango bakota masola balabala et kosala bien lelo na pata balabala toza bongo na Rolindomba confrère Nangaï, Rolindomba, et avec Rolindomba, on va se de parler à long et à large, la réalité, aux les cas, na internet, souvent, constamment, tout ça, na balabala, batu oyo, ba musicien, bazo me manapoto, batu oyo, bazo la, auto ben na ba porter parole, to ba communicateur, ya ba musicien, ba komi ko tsomo ba désolé moko, ba komi ko finga na ba musicien comme si ba koma eloko moko, comme si ba koma musala moko. Tozo ebate bakoma kuwela nini soki ka obebani na oyo okoma ofinga ye lokwa mbesi boza ba camarade tozomona ngo kaka mingi na Congo po biso tozaka mingi na Angola tolingi pe tosola na Rolindomba par rapport à ba différence wana mpona nini ba journaliste to lo babongo to ba chroniqueur to ba communicateur bakoma koswana directement na ba musicien Rolindomba bota si bota de wembe bonne santé toujours dans les bons. Okena wapi Rolindomba pona koluka yo pona komona yo faux problème pourquoi na oza très direct donc ya minga le oza très direct ba propos na d'abord na uta ko bungisa avant na banani na présenter ba condoléances c'est pas ya Brigitte Simaya la Brige depuis l'Allemagne ya uta ko bungisa cousin le Kinshasa en tout cas tous vraiment ensemble absence na ngai ezaki juste na uta ko bungisa petit sœur na nga moko boyebi Fatou Boavida. C'est-à-dire on a ça petit sœur nanga pe na pas ça pe muninga na biso ya musala quoi et père sina en tout cas est affecté nga makasi na encore mbala moko kati na ba musala parce que azelenga pe na kati mais désormais no muninga boye na masolo ya balabala na zali donc avec David Nembe ozali dawa ndomona monayo pamba adisa les sénateurs zalaka na David Nembe ko sala bien malgré to sona ki lobi na incompréhension moko o comprendre les kambuté et baswana ka so ba lingani fo baswana yes ba comprendre les kambuté alors comprendre les kambuté mais azolo ba biloba lo na telela ya bon leki nanga kolanda munene ana te donc na bomina ka moto papa to famille boye par rapport à internet tu dois accompagner internet ngana yo qu'est-ce qui se passe entre héritier Watanabe na Pacho RFI et yo chroniqueur ozomona ngondenge ni voilà eloko liboso bala musuma ka musu esala moment tozo comprendre pena base nango te wana eza cuisine interne parce que héritier Watanabe mtelomei Pacho poto tant mei Pacho poto aibisi na memela ki c'est-à-dire reconnaître qui une force c'est qui pas Pacho maintenant eloko biso tozo ko lobela plus eux se tungisa eux sont affectés ba internautes public et ça suite à comportement ya Pacho RFI to évidemment qu'est-ce qui s'est passé mais na auto moni quelque part déjà moins ingratitude des arts aussi mutu memi na poto pa komi kuna parce que to kuma mona lokwa poto ni demi paradis mutu komi na poto simanango abandolo ba n'importe quoi sérieux et surtout aussi courage lo ba ke héritier ba betaka ye soki na simaza deux fois hein kasi makambo na zo le besoin vidéo ça tenga na zo inventé c'est-à-dire oh aza deux fois ba papa ndenge na oui ça deux fois ndenge ya lobby c'est-à-dire ba papa ndenge na sangage ke ye moko mais ça déjà maloba moko bien moi je crois que Christian Bosembe hein faut attendre la situation parce que ça déjà na réseau et ba papa ndenge na ko tenir devant une vedette une star moto même ka lokumbo maka drapeau mboka libanda pour retomber ngo yo so tenir ba papa ndenge wana pa na ye en tout cas ils ont vraiment dignité moi j'étais indigné ya ko la vidéo wana ko yoka pas tu es fait zo maka ndenge ça dit ils ont vraiment bien pensé que oui ils ont makamso pe ça peut kando mona likambo et ça muta sepelité
mais comme na niveau de l'obakeo na liste basenga ki wata batu pas je vérifie pas ça qui na kati fallait l'exaï akize wata abomi mutu kasi eza boye omoni pardon eza po bakomaka ba camarade ton musicien précis aza la posa na ye donc héritier apusaki patu RFI pembeni na ye akomisi camarade na ye ale ayebise ba secret na ye oyo asalaka po patu alo bageni héritier mutu aliye mutu naloba déjà na début na ozala direct le spiritas ba teninga rigueur te makambo na koloba eza plus pour l'intérêt na bango toloba yango déjà quand on se fréquente on perd la dignité mais pas sur les filles aza mutu abani masola média kala kombo de Jésus soki wata kende pembeni ya bendaki c'est kayeba que importance na ye non ça dit côté na tokoloba n'importe quoi donc wata pe ndenga zabonga yeba ke oui o pacho RFI c'est important yebi kombo tango sala mo makamba minene tango solo bakomba pacho RFI yebi komba pacho RFI ne pesa wata amema RFI na poto stra ayeba kilo ya kombo wana c'est à dire le nom pacho RFI déjà ça pèse et surtout quand ça monte le lot de makamba média ba spectacle ba yebi yango ba sepela ki pendenge voilà RFI apusana pe mais yango que devait apporter plus staff na bango ya la team wata ba sime ba mo pacho RFI azoloba non wana tozala partialité par rapport à quoi eza boye soki mutu asala eloko mabe boyebisi ke te eloko osala eza bien te ata aza masa na yo ata ndenge ngana tozala bosomo eloko ya bien te fo loba na nga eza ndenge eloko oyo pacho RFI osala eza en sens te non ngano tosolola pacho RFI toyebi déjà soki tobi toqualifie impoli eza un peu moins trop dit mais par rapport à Congo toyebi déjà bajournaliste oyo balobaka mabe bafingaka basalaka baloko wana nyonso déjà ngano toyebi yango baspectacle mpe bayebi yango sikoyo dès que héritier akomisi ye pembeni na ye ayebaki te ke pacho RFI akobimisa bacomportement na ye kasi lelo bakomaka neti kokosela aigle fali epupa baproblème ye entourage na ye kaka tiaka bato bafinga mais parce que lelo baartiste musicien congolais presque nyonso bakomi kosepela pembeni yango bazala motu mo balobela bango surtout soki azobela bato de façon négative baosepela na ye donc c'est-à-dire nde bazwaki pacho RFI akomi pembeni na bango ntango azofinga bato mpona bango esala bien et surtout baguerre oyo bakreaka ye na faire égole la Jésus de l'Alliance c'est normal fo bazala motu mo azofinga ndenge wana comme eza nini baretombe liboso lobi ezalaki farine mutu alaka na bato bafingeleaka ye nga naza plus pratique c'est-à-dire nazoloba oyebi ke balobaka bien bamonaka bien entourage afali afingaka asalaka boye mais sikoyo lelo ekoma lokola g système oyo bato tu bakoma kolinga baartiste musicien presque tu bakoma kolinga artiste musicien nyonso ozala na mutu no aza na kindingu na ye aza na mwana ye soki jael show aza soki na nde bamutu tu fasa bango basoki ya bango pacho RFI donc eza normal baretombe oyo fo emonana sikoyo eloko biso todeplore eza nini héritier Watanabe aza star congolaise amemaka bendele ya drapeau libanda atombola yango c'est-à-dire soki atombola yango mpona koloba nini ozala na autorité ya koloba na ye fo koloba nini et puis influence nini yo ozala nango na population surtout na public ntango ozofinga ye bongo ozoesite bato na nini yango tolobi ke Christian Bosembi fa tala la situation oyo parce que lelo nde toloba boye déjà ebandi kobebisa nde biso na politique tolobaka image ezosuja image ya artiste c'est pas bien sauf que eza cuisine interne makambo mingi elekaka na kati omwana toyebi yango te mais oyo biso tozomona yango nde tozolobela mais façon komona makambo yango ndenge ekomela nango comme si yo moko toloba comme si misiki ekoma ezala nango kaka bongo sans ke tolobela Christian Bosembi akota makambo yango mpo bandakala baporte parole bakoma na pouvoir non babenga wana bacommunicateur bakoma na pouvoir koleka na bamusicien misiki ya lelo ya Congo musicien akolonga nde na orchestre epesa imparti te mais soki communicateur moko alongo surtout soki afingaka bien réseaux sociaux sepeli omoni yango ndenge nini misiki ya Congo yango bon naloba comme chroniqueur déjà nga nazalaka contre baidée wana baconception wana nazalaka contre yango toloba moto ayembaka bien aza na public azala na ntina makambo wana te na opesa exemple moko pratique omonaki la Cosette ayembaka bien te alona obeta concert na poto ti sor nango oyebi eza aza problème ya public lelo soki moto aza na public me ayembaka bien nandimi te ka olinga engage motu moko pembeni na ye palo asalelaki basotisi
et loko il faut le retirer la musique congolaise so ba retirer et ça la musique croître na façon et sengeli donc ba mise ba longola batu oyo baza pembeni na bango oyo na bango zaka ba fingela ka bango batu na musique siko rôle na bango wana ils ont impact nini to ba apport na ngoni zani qui Sankara parce que Sankara pas c'est que le besoin bani mais sauf que abandé quand même comme ma parole ayo maloba moko le roi de la forêt au PCAE il doit PCAE à lobby quand même attends ça la besoin bani malobi quand même makambo tina parce que bango mona yele kina TV album makambo zanga ti au moins par exemple kindi ngomati album makambo zanga ti neti makambo pas tu de faire solo et ça en sens des en formité parce que lelo la justice de Cameroun comment pour prouver tangibilité à makambo oui place à bomé muto monaki place à comme la deux fois monaki ce que tant qu'on a la tangibilité au pouvoir et la conséquence non et comment compliqué avec constat mutam vraiment c'est le que ça bosse mbako sala donc ameka interpeller conscience ya communicateur et nini bako sala pour aider c'est ça. Merci beaucoup à toi, mon colonel Soba de Soba. Mon colonel Soba de Soba, Claudio Philippe, Dikizeko, Soba de Soba, Kota Masola Balabala, et Kosala bien, commandant-chef, Blanchard Kadhafi. On a vie bongo, il y a inspecteur Kiala Kassiala, donc commandant-chef. Beaucoup de Masola Balabala et Kosala bien Blanchard Kadhafi. Ouais, le commandant-chef Blanchard Kadhafi, beaucoup de Masola Balabala et Kosala bien. Rolindomba par rapport à l'actualité, tu fais libre de ton moni, faire le goal à Bimisinze Momoro, amour. Amour illusoire. Amour illusoire. Bon, bata balabala, et zangate bata balabala balobi. Zeba faire oyo. Banzembo ya kobimisa ya koyemba yemba olakisa bato koza na belle voix. Comme si musique yango esimbaka nango susu te wana bata baba de mutu balobi nayebi te yo moni nzembo ngo ndenge nini David nayebi te soko surtout nanga question avec complaisance non nazoloba par rapport à bata balabala nafungula sikoyo mpe na polele ndiyaka ozobanga parce que eza boye rivalité esalaka bien à part ça innovation ndenge esalaka métier ya produit na top omona Coca-Cola ti et ça marque ma casse là baba garo ça biso loba baba cité ne sous na pour ça et là na caché wana Coca-Cola masala ka publicité et ça boye tout le monde a dit fallait publicité lelo le lendemain faire la publicité amour illusoire na osa polele tant il fallait pour pesa kitoko na sepela ina ba parole pesa kuna ya kitoko thème eza kitoko sauf que musique ya beti eza ka musique ya betaka on comprend donc innovation kuna na kati exact ça quand on a beta ba mede na temps fallait dans innovation te na so ba polele soki ba moyen ça na ba commentaire ba contribuer là et ça innovation ça quand musique a fallait beta ngona beta siko pomba ngo amour illusoire et ça musique au faire beta parce que on est ça rumba te ça dit modèle la musique on a beti ato ça na oza goloati ato ça no wario ça na soki nani ça so nani faut féliciter et ça question ka monter faut féliciter non amour illusoire à part ça on a tout ça wario so yoki yango ka c'est ça boye okolo baki nga legi rolindo mbati maintenant on vendre yemo de ba legi ngai na ba na ka pona loba on comprend ato ça nani so vendre yoka musique on lobi kete le ko sali et ça bien na lobi te ki aleki nani ma sali bien à part ça et là on a moni et touché nga makasi parce que là on a tali clip na on l'a bini bande ko na batali te ba getala na moni encore ndileza film mon bon ce qu'on a interpellé bato ba benga ye ministère local et ça n'importe quoi faire rigole so muto ba benga ministère local aza a ba n'importe quoi parce que pas ça dit clip ça kasi c'est là non pona yo un musicien local que yo ndo lo bato ba yo ka kasi yo na lo ba ça dit qualité à travail wana c'est pas facile maintenant le bela kutu par rapport à la réalisation té qualité à travail wana so ko so benga mutande ngwa local et ça de n'importe quoi bien le beto benga ngo manjocratie ozaka na posa côté que nous quelque chose on dia et pour ma visa on a bisaka bicha déjà ndinga zaboye akenda bicha sapo kala mingi te le roi de la forêt azana kida sarena donc azana sarena faut comme on peut côté en quatre la biso moto aussi ndengwana vraiment on va nous quoi que ça vérité et le ko wana fait le goal à sali amour illusoire texte ya kitoko mélodie ya kitoko po ngongo butu yazaka na problème te puis clip na moni lelo
et c'est bon. Donc consommons ça le coup mambo na biso. Nandega mabete, nandega comparaison, ceux qui t'ont to comparango, tant na amour illusoire, faire gola na fali poupa. Yana ne leki selo yo. Wana on tsanga na terrain moko eza glissant. Teza mo ka question de. Wana bandeko ba wana na bo excuser ngana na. Oyoki ana neza bien. Yesu mbaleza bien. Na lobi innovation. Na lobi bien. Ah donc ndeko ba mwaki bongo yo selo yo. Fali ka na ena bloka kala fe ka ina innovation. Fala betika na bete loko kala ta betika na bete parce que faire loko beti abeta ngote. Donc loko ngana. Abeta ngo bien? Loko abeti abeta ngote. Ezan dire yaya na boro nani ba imbagi na nani. Kombe kiminga boro bayembaki na Dida Sarena na la fille française. Eza lokwa ya eloko wana. Vous comprenez? Donc babiloko wana eza etombola lokuma mboka. Tant mi sepe na vandi mwana mboka libanda pe na vandi babina ve. Ba wana yoki affaire. Eza ba yembelaki ye simena ba sika mbasele pe eza musala ye moka sala. Donc eza lokwa avec maboko bravo. Et le soir au bétram maboko lobi bravo. Nandenga balabala par rapport à l'actualité, donc de Paris, conseil héritier Watanabe, c'est nous ozongo nango zo kende ndenge ni. Ozongo sur makama héritier Watanabe. Oza problème. Et ça va actualité, de plusieurs photos le belango. Oza na touché ma besi manango comme que la petite na Luanda ba mosiliko. Ya roli lobi boye, OK. Na solo ba vérité. Ozo senti conseil en ndenge. Dans 19 jours conseil ya Dôme de Paris. Il y a héritier Watanabe. Et apparemment baza pour ma communication. Hein? Baza pour ma communication parce que ça lui on a parlé pour ba yeba Dôme de Paris a parlé de sport le roi de la forêt beta kala. Là on a ba faire. Il y a un des Dôme de Paris. Et ça va le pour un concert ça va 4600 places. Mais éviter configuration ni héritier Watanabe bazwaki. Et ça a 4600 places. Na limite que ba spiritation ba ça na poto. Watanabe akoza na problème pour ça la soldat na 4600. Soka soki na configuration 4600 places. Na limite ya koza na problème. Mais jusqu'à présent, so tali so koti penza au moins na 2000 lelo. Hein? Na bandeli au moins na pena 1000 lelo. Na Dôme de Paris. Ka seza boye. Au moins na tout ça ba biloba loba. To ça Dôme de Paris. Internet ezara souté internet. Au benango 1000 lelo. Yo kana biso. Internet. Ça la 4000 kara. 4600 na éviter configuration ni azuli mbamso ko zo pe assez. Na limite ko tsaba commentaire la décider na oza clair. Makambo na banaza clair. Dôme de Paris ça 4600 places na concert. Na yebi configuration wa tazwa kité. Akoyo ko zo pe moins soit akozo 4600. Mais sauf que ba bien na ngozo qui ne bien té. To tsika na 19 jours pour abeta concert. Moi je crois que ba spiritas ba la muka ba ta la communication, qu'est-ce qui ne va pas? À part ça pour éviter bato ba entourage artiste c'est pas en pamba c'est le mot ba mafioso. Tozaza na posa na bango pena mingi pena ba. Bon, elle place pena ya 4000 places, 4600 places, héritier pena ro. Yo tali na téléphone yo moni ka c'est da sold out. Tu sais que na 19 jours. Tali na téléphone moni ka c'est sold out. Na c'est sold out. Na tout na téléphone yo tali moni c'est sold out. Eza 4 na lobi boye, eza 4600 pour na concert, to éviter configuration nini ya zwa ki de ko za peu moins. Maintenant nous c'est sold out tu sais na 19 jours. To éviter balam sito koma le 21 alors ça sold out le 22 petit concert. Mais ceci na biso eza ba communicateur ba lamuka. On a fait le goal attend comme na Belgique. Alexis Kassa star. Makani bando potala ba comme lamuka. Ata yemo open abo ING. Asa mba problème. Parce que 15 000 on a configuration si le lot sold out na samedi tu na un mois concert. Concert ça le 7. Donc ba tu na 20 quelques jours à concert. C'est-à-dire faut ba lamuka ba renforcer communication. Pour concert on est ça la sold out. C'est ça. Mais par rapport à la préparation, pour moi, dans la kin, héritier dans la kin, batumsu bazana poto bakesa promotion ça moment bien. Kasi tolinga makamba moi on a été aux ba nul, ça moi bien. Na tout yo, c'est nous yo mona ngo. Promotion ça bien. On dit pour ma communication, c'est-à-dire promotion ça m'a bien dit. Promotion c'est ça promotion ça m'a bien 4600 mais si ba 600 kion. Dans zo ba nini? C'est ba fan de o ba 600. Peut-être dans le bi makamba fan té. Non, non, malembe. Par rapport à la communication, ceux qui peuvent faire bazar, 4000, spiritas, pour faire 4000 billets, on a un concert, par exemple, il y a fait des bazar, et ça a comme un peu bonne musique. Oh, mes amis. On par exemple, il y a des émissions, concert, ticket à un qui est bien, il est déjà guito, l'air au fond, la bibliothèque, la pénabo, au monde va couler les bélés, oh, alors,
un faux communicateur. Un vrai communicateur dit des choses vraies, des choses réelles. Wana Congo. Non, c'est en général, il faut la histoire vraie. Na Congo de ça na téléphone on s'en fait au monde la couleur les a. Faut aider bato, ba so ba billet, bo sala ba campagne. On compare bo tamboula tra ba restaurant, bo sala ba ninga musuba sala ke so mi bibia mafuta mbila ba pesi yo ticket, ba biloko mo ndenge ba sala biloko na comme ça et le ça bongo. Et ça est logo te. Ba on est sur pas ba. Ça ko za oyemba danger, obe odi que la no reprocher faire gola, ayemba danger, a ça na ba problème. Conseil koza oyemba danger obeta danger mais so ba yete et bi conseil la coste souci na biso eza makamba la coste wana so coste parce que la coste ça battre record Félix Oise kwa beta donc na ministre yene ta ko muta suka alors que liba kawana ezonga li soute c'est le produit soute wana kosa misika congolais so beta na poto bendele mata va toujours bien pour ne te watana bogolo banini naza loko lobanete naza loko lobanete parce que na pesa ba conseil le batebele ba yapina watana batebele si ba yapina watana mingi ba yebi watana beteme le bakuma ba mina watana biso sala retirer ngana benda nanga benda na pena automatiquement à partir d'Afrique d'ici alors na zasu na conseil après c'est loko ezaka ka sala musala bien atala ka entourage nae c'est ça. Merci beaucoup à toi JC Matuila depuis Paris. JC Matuila bazala bongo na l'inspecteur qui a la Kadhafi donc bozala nama solo balabala et ça la bien par rapport à l'actualité comment la préparation il y a IGRN à faire Ebola ozo mon angozo kenendingi ni po d'ici là peine yo moto lo ba wa faire un mois au concert betama David Awembe au bandisco maman na likam parce que pour le moment faire Ebola aza maman na likam ya musique ya Congo hein na bandeli faire Ebola pour le moment naza goloati nazo baka vérité aza maman na likambo na musique ya Congo na ministre fait Ebola comme maman na likambo aza maman na nazo biso pena pour aza maman na likambo na musique ya Congo donc on touché point na lingi avant de développer ngo na expliquer na batu que ma solo ya construction na Angola c'est désormais MS Décor il y a un président de Sébastien Mazina le père biologique de l'artiste Riska ça dit ça parce que tongolo ndaku na la construction Angola tongolo ndaku mutakali yango tongolo ndaku mutayebi yango un président de Sébastien Mazina un président de Sébastien Mazina MS Décor voilà madame Nicolas benga ngate abengo karaté yera taté so abetira c'est la fin non c'est ça la artiste oyo aza international c'est-à-dire meka ba yamba batne Europe ba yamba fali ba yamba feri ba yamba Michel Danger ba yamba pe Riska bolo Riska donc artiste ata silence pe bi ko za kuzo préparer ndekeza to na no bela ING Arena c'est le gola ça vraiment combattu azaka vraiment combattu moni makambo to sala ma concert nini babenga un concert nini ba to beta na nini na concert à solidarité concert solidarité ça pour on va na est mwana mboka lokwa inosi be babengi ete mukolo ndako place ba kusunga ba tupena ba oninga na yosala ma association na yosala makambo na casquette na bengi David T association bengi Rolité c'est ça sens ça dit quoi souci na biso eza ndenge faire gola ko beta ING Arena bato bapesa ye maboko parce que eza na France te eza na parité moni baconseil mingi betamaka na baprovince mingi eshuwaka oyo abetaki na Zénith de Millions oyo abetaki na Lyon oyo abetaki na nini baconseil wana eshuwaka parce que ezalaka place oyo bacongolais bavandaka mingi te epo na congolais avandaka bamipesaka plus na boulot sikoyo fere après avoir kobeta festival couleur café basengaki atia date na Belgique atie date na Belgique et sikoyo configuration eza 15 000 places mais beaucoup aussi ça va bien être bagola wa banga et ça que c'est bagola te na bela likambo c'est likambo ya ba mourir à bonne musique bon ça quelque chose ba mourir ya la bonne musique ba za soutien te bazalaka jamais voilà na tuna odilon so na yebi venere oui akoma na ye mutu a mutu azaka ba mourir bonne musique ba za soutien omoni bato bakenda concert bakenda festival à couleur café a fait offert à betani bazaki bagolwa te minela bazaki bagolwa au convaincre les bazaki bagolwa et on zo ba mindele kasi bazaki ba mourir à bonne musique c'est une mission moko benana ba congolais soko obeta concert comme kaka ya ba congolais yango sala soko ba nobenga yo musicien local or que faut qu'on internationalise makambo c'est-à-dire quoi ba ça l'effort ba te kabiller parce que batika na 20 quelques jours un mois té 20 quelques jours on comprend le ko batika na 20 quelques jours
basala babillet était comme ING Arena configuration c'est à 15 000 places. Ce qui va combattre c'est que c'est l'autre. Il faut pas combattre yo. Ne pas combattre faire c'est que ça danger. Et danger on peut et mon a déjà makambo à salaka. Tout le monde qui est aéroport à Luanda makambo salamaki. Et tout le monde qui conserve Milan le train bâtiment le sait tout le monde est catastrophe. Et le qui va pas kufa conserve beta makambo ni sarate. Na profiter na pesa mbote pas politique Paulo Tudulu. Déjà, c'est confirmé les deux fallait pour ça na baïa de Luanda. Ce que tu as battu bande comme la base ba chroniqueur gaulois. C'est la parole pesa ba na promotion. Donc pardon, ba chroniqueur wario. C'est la faire gonani. Paulo Tudulu pesa ba na promotion ou bien ba ça la volonté na yepo ni roza rapanzi wana. Zo banga na pesa mbongo. Balabala kuma mboka, kozana balabala mais si jana na ngana ko tango mingi te po fona bongisela ngo benda donc po eza un problème. David Toye ba donc c'est na iba beta vite. Mais Paulo Tudulu la salle par tous les moyens abeta fali poupa na baïa de Luanda. Eza ro mo benda fo même si Luanda ba sepana ngate makam na ono. Et biso musala biso ko loba boye. So ba sepana biso tele kambo eza juste et ça biso luti. Vraiment. C'est ngala nzela olobi ko betanga obomanga te no c'est le 1000 émissions. Ngana ya na tika caméra ba nyoloba. Na tika caméra na ba nyoloba ti mo ko lemba. Vraiment. Ça comme na loba. Lokola concert kozala. Ba disposition ba nzoma déjà. C'est bon c'est la teke Paul Kilabe ngabina pesa bino quelque chose pour banda ko. Nena loba be ko ba nyo sangwana. Ngamu no nga eza nganga. Era ngo to bite ko ro yalo ba bo. Ndenge mona to la ING Arena ya faire gola. Objectif na biso concert wana esala kitoko. Lokola eza bendele ya mboka. To sala que concert wana kende bien. Oui. Ça dit quoi? Ba gola ba ngwa les devant. Ba continuer campagne na Belgique, bien été kama. Bandeko baza en France, baza par-ci par-là, ba ya repesa maboko na concert wana parce que culture congolaise eza toujours. Ba gola fo ba fali pour ba beta de akuna. Abeta na kasi abeta mo benda asala soldat soldat ya pour ça que configuration faire les 15 000 bon fana zoka combien parce que kota ngana boyina sa ba commentaire pour ba tloa sa kota ijarena fallait zoka ngo 15 000 asala soldat 15 000 to tika ba théorie kota tala omona abeta ki ya configuration combien na liba pour ba théorie wana ki. On était là avec Rolindomba. C'est la question est là, il y a réponse à mais il y a no mona tuna yo. Na mona ka Paulo Santos. Azo kabela gambongo boye ezaka ba vidéo kaka fictive. To akaba pena ba mbongo penza boya solo. Vanda mboka. Te solo pena akaba ba mbongo bongo. Ngana na mona eti. Na mpena zwata u kwanza te do apparemment ndina ondimati. Ce qui est solo nga befona comprendre ka pesa ngo Vanda mboka Paulo Santos de guerrier Vandu Vanda mboka Rolindomba aoluba na mutema na mona ka ba vidéo ba jara mitema ba Paulo wana na Angola oyo soki bazalaki ata oyo beno liara ngo Vanda mboka Paulo dos Santos de guerrier ozala na visa ko katela nga parti o tipa nani ozala na visa na bino visa ya nini. Adija sénateur wana babengaki likonza famille ayoki makambo lobi ayoki nalingi na likonza famille ayoki wana likonza famille babengaka ye ya oyebi wana le PDG Patrick Mondo qui tout travaille balikonza famille koto bina balikonza famille bazalaka na bato nyonso balendele masoba bala Rolindomba bon bani pona bango ma ba remercier mana obe ça la bien merci to so la boye et ça la bien makasi puis bandeko balingaka koyoka masolo ya kitoko ko s'abonner brutalement et bobo sanate ko soutenir biso parce que nous avons pour sponsor nous avons pour sa place ya marabiso ya bien nous avons pour ça sala boye kaka to mbela to lia penza bo fa na kata restaurant bo mbela bo zo lia bo sola ba image on comme kitoko makasi bo benga numéro wana so to benga numéro nga 940 994 656, c'est-à-dire que 940 994 656, c'est pas que ça préfixe 00244 parce que nous avons na kati ya Angola plus précisément na Luanda. Donc na 6 après on peut ça merci na ba tout ba soutenir nga. Na bandi liboso na impresario Sébastien Mazini. Na soutenir de l'artiste Riska. Hein, c'est-à-dire MS Décor masolo ya construction na kati ya Angola impresario Sébastien Mazini. Donc base déjà ça na kati ya Luanda. Bas déjà dans Catalonda, Kalamine te bozolo na conférence bilili nyonso eza na Catalonda. Bientôt déjà
délégation à Poto Zoya ba ingénieur mindele baza déjà en kati ya Luanda makambo esala mo kitoko makasi donc ye moko président c'est Sébastien Mazina kalami to za biso kati ya Luanda alors c'est biso bureau na conférence to ba ninga tout ya masano ba ya ba mona ngo ba vivre événement ndeka ezaka vraiment donc na bosani pété liken sima au staff fresco hein muto asutena nga on ba lita chamala docteur Jeff Njali Leteta moninga ya père Hubert Mvula mon oncle. Merci beaucoup pour ça masolo ezande kana na bazito sola et ça bien makasi plus 243 codes d'amboka venanga budi musheni et ça la bien makasi hein ba masolo wana ko bagi nanga et ça la bien makasi na bosanité venanga na kati ya colonne venanga JC Mpadi et merci na yo et David Wembe tout ça la kabwe mbana mbale bando salama hein donc na bosanité na souhaiter bonne guérison la sponsor il y a BMTV la Brige sponsor il y a émission remède Feli Makui na yebi ko simba nzoto eko makasi quoi hein dabino so bolanda biso président comment depuis Kinshasa bambote na yo musala osalama o salama na ndenga bien donc ngap na rolindo mbana ndimi yango quoi hein to continuer bonde ka ezala merci David Wimbi merci beaucoup na batutu accompagner masola balabala donc ba propos tini rolindo mba s'engage que lui donc Big Dantsumbo Hotel Club Saint-Louane va aller fort big kasi Big Dantsumbo Hotel Club Saint-Louane magoli ala mbone place au paiement ya bien place au paiement bien et ça kuna na bella donc c'est à dire to que Vraiment. Club Saint de Luanda et pas à Big Dantsumbo c'est la bien venanga Lucien de Mingongo depuis Paris bambote na yo quoi hein na mère ensemble ça bien Taz Rose na masola balabala feliz anniversaire yo joyeux anniversaire à toi Astrid Kasai Astrid Kasai mwana mwasi oyo soki atie kabelo bozosentir peneke wi kabelo nde esimbi ye eza na bato mosusu batie kabelo esimbaka bango te atekaka mpe kabelo mais so otala elongi na ye na kabelo ezocorrespondre te Astrid Kasai longévité prospérité tout de bons pratiques na masola balabala donc joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Astrid Kasai mwana mwasi oyo soki atie kabelo omona pendaka wi aza na elongi ya kabelo mpe atekaka kabelo donc ndayebi secret penda ya kabelo na kikolo wana bino tu bokendaka penda mpa Astrid Kasai mama kabelo ya solo ya original na kikolo wana bokotaka bosombaka kabelo mpa na ye ekosala bien ya malamu penda na to à part sans oublier je serai la mère spirituelle joyeux anniversaire à toi je serai la mère spirituelle hein? Joyeux anniversaire à toi donc batutu oyo bosalaki bambula bocontacte masola balabala tosalaka ndenge moko mpe na ndenge tosalela bandeko donc 5 place ya kolia restaurant ya solo ezalaka moko na Angola précisément na Luanda na Mars juste na passader à tag plaka da banda donc dès que okomaka na Mars na passader à tag wana roi 14 roi 16 na kati wana plaka da banda ezalaka wana restaurant oyo osala fierté na banda Angola po yawe eza nango ka simple benga ba numéro eza wana contacter bango bokozala des cités sala réservation na yo plaka da banda balinga mingi réservation po balambaka biloko na bango na ora nde tolobaka na portugais donc balambaka biloko na air dès que yo ozobenga osali pagament na yo ofuti mbala moko plaka da banda basaleli biloko na yo dès que ozolia biloko ya moto restaurant oyo eshofaka biloko te restaurant oyo balalisaka biloko te esala bino babumu pasi plaka da banda eza nango kaka na marque wana donc bokotaka awa bokozala desité merci beaucoup à toi Eli Mayindi gouve Eli Mayindi donc ekota masola balabala ekosala bien Landry Vita papa na Aurel bola moleke ebele donc nazalaka na bino Sali Majalo mais mokongo mpena banini donc wana kumunganga na biso donc ye mpena ayebi mambakisi traditionnel maître Chitoko bola moleke ebele maître As nalingaka bino mpena na ntina bokota masola balabala bokozala desité fisto mokende abeda sud Angola depuis États-Unis jamais nabosana o fisto mokendi abeda sud Angola kota masola balabala ekosala bien pile le top déj
voilà moleke belé ça Coco Maleka prêtre abenga David Wembe eko sala bien donc on est ensemble avec vous voilà Nabiso Facebook Masula Balabala, YouTube Masula Balabala, TikTok Masula Balabala. Beaucoup à la décité. On est ensemble avec vous. Ciao, 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 ciao la famille.